botia mokonzi mopaya te po mopaya ko babino te akoboma bino pe akodwa richesse na bino akotinga na mboka na ye jiba koti na présidence na moni ngai moko tala ebele ya $, boye. Si vous invitez ma femme avec ma fille yango mwana ya jibe mwana shoya mwana nde ya jibe mpiana mwana Kabila ngaki na bana kombi Kabila mais même la libération ça bouillé bino pas Nekane Sabino Kweza émission de Tukin au Bomesana Kolanda. La présentatrice Sabino Irène Laini. Kosu to mesana malade absolu mesana bana bomwana. Et comme il faut toujours courir au fêlé au président de la République à Lobaki. Il faut foutre un bon. Donc pour la gratuité ba ko balinga ba tibate kana biso coronavirus na gratuité na bango ya courant pamba. Ko sala ke to ke na ko sambela. Bangongola bisata hotel na bakusu biso ba fête to za mabana mama lo bakambade ibotika ngandenge wana Nutukini obo mesana Rolanda Nutukini obo mesana Rolanda Nutukini obo mesana Rolanda Irène Lai Internat, bino bali bonesa ko na biso na chaîne bino bolinga mingi bolinga makasi na kombo ya Katika Pesa TV. Bonjour. Ezali wa bino votre humble servante Irène Laine. Et bonesa ko na l'émission na bino bolinga mingi na kombo ya Tuki na biso na eka na mission na ko sabino. Ezali émission oyo to sala ka ngona ba ndenge ebele. C'est-à-dire Tolinga to la sabino ba biloko nyonso ele kana kisasa opoza ka pe na page na ngona bisika nyonso bokoko zo vraiment na tuki na biso lelo to koto bimaka to sala nyonso oyo ezaka na kisasa to yambaka pe bato lolengi to sala pe mkola lelo to memeli bino si wa bino na yebi bolinga mingi na bomona ke pe na chaîne mususu abe lelo to sepela na chaîne na biso pe boto yambela bino payer pour aloba bien. Vraiment le bas bien. Vous découvrez qu'il y a le bas bien. Hein? C'est ça, en fait, moko boye, na komo moko boye, oyo ye moko ko se présenter, vraiment na ye. Donc décortiquer makambo belé. Pour qui ça ekomika bolali bolamuki ebimi. Bolali bola qui ça kitoko. Mais kitoko moi ce qu'on a ndenga bien parce que ça va se déjà liwa. Ouais, ça va se déjà 5 mais. Bon, on a mis vraiment ko lobate. Bonjour. Bonjour maman Nzambe apambola yo lokuma sande zonge pa Nzambe kolo azo lokumu kongala ba infiltration nazomona maman penda lokola rwandaise oke congolaise penza boka moite ezali bato mibale bakokanaka penza azali penza mongala mais azali penza ni bato akote kuna mais nazobanga so refilmer ezali okende pa gagame badimbo bakolia ote ozali congolais d'origine mais Nzambe asalaka ndenge na ndenge nkola zoloko. Oui, quand ndenge musele Nzambe ochulo ba prophète. Comment comme vous allez belé auto. On peut s'assurer de ça quand tu mitano te maman. Prophète, vous appréciez le que sans le sac que monsieur bandaka le sac au prophète. Basali saka mosapi ya zobe katana te pour lobi so ke biki ya kotiona ilombi. Ah bon? Le sac au prophète. O wanga ni nyai me wanga na masuba te adene kozwa yo. Le sac au prophète. Nzambe nde mokonzi. Le sac au prophète. Balongola kanyoka miyoyo te akozokisa yo. Le sac au prophète. Chokolilo nde mokonzi. Chokolilo nde mokonzi on des ambiances to banda na émission vraiment émission le là kitoko. En tout cas bo zapete bo zala wana belé bo landa vraiment makamo kitoko vraiment makasi émission le là France Kayoko. Vraiment mes remerciements na yo, remerciements à Jésus na Fasili Kayoko, remerciements na Dina Kayoko, hein? Bah c'est vraiment Kena ne pas forfait to sentir na chaîne. En tout cas prophète Dieu na éliminé prophète. To zonga na bandeli kambo etali corona we même so makambo. Hein? Avant corona to ende mususu. Si ja corona oyo corona na mboka confinement bat na bandako. Hein?
tala bela makambo tozongo est-ce que corona ngo ezali na mboko nécessairement koloba corona ezate ezali parce que corona oyebi Congo ba commerçant na biso commerçante mingi bakendeke Chine na ba uti na mikina poto mingi pe bazwaki yango utaki na mikina poto eye mais ezana efficacité penzate parce que awa tobelaka malaria mundela belaka malaria te malaria pa mundela kola nini mortel mais biso kolo asunga biso malaria to mimba kisi mais esunga biso kolo ba corona ezate no corona ezali mais ezana façon bazo semisa te parce que on ça pesa imbongo lelo yo corona même siko suma bibembe otomona yango te corona même siko nga bazobo mabatu na $10,000 na motomoko corona même biso wa makambo ebele otozomona yango to comprendre te d'où peut-être c'est que la bengi ba chinois ba ya ba espère ba kay na cinquantenaire ba ngai 50 personnes kuna ba checker bango ta moto na corona te mais nombre ba 2000 les autres là wapi ata motomo c'est la honte moi ba ko quitter il doit démissionner pour que bino ba congolais na habitude de démissionner et c'est la honte 50 personnes au ba checker bango mais corona ezate ba bimisi bango yoso alendele abele akena hôpital au coronavirus or quand même ndela na coronavirus ça qui na poison qui même le ministre a confirmé que c'est coronavirus mais toujours comprendre mboka yo ya bubulesite mboka mobole ya toujours comprendre te ezali te pour bazo banga mbongo ba bazuna moyibi na ouais mais c'est on bazo banga ke soki balobi corona ezate ba rolewa bazongisa mbongo ça qui mboka ko piko 139 millions de dollars bazu yango ezako te patepa yango ko banga bazongisa yango mais na fait le conora pena ba fait tout maman on a bien Kinshasa ba pimela moto biloko sango ba pimela kango te okotambola za journaliste investigation so il mota kufi na sida il sert wana kufa ina nyama 4 chiffres papa akufa ina nyama 4 chiffres mais na yoka moto alo bateke ata bi mezo ngate moto mo kufi na corona to moni yango te mais siko liwa ngo zuta wapi e makamango zuta la wapi ezana ebandelite pe sukate mboka itambola bosembo babanga nzambe bazo besasa nzambe la crainte de Dieu ndi yango etombola mboka. En fait, bakangi Gombe confinement na 64 cas. Ote bakanga Gombe pour disinoter na ba commune mususu ko rene ko panzana. Lelo Gombe ko kanga meto commune na ba selon bango 2000 ndamo. Mais ceux qui na seulement circulation qui tok, lemba qui tok, jili qui tok, au juste. Victoire ya ba qui tok. Qui tok ba bazo kanga maloko c'est ba sardine. Prophète lobela na likamongo. Même na Côte d'Ivoire, na mona ki yango. Na Mali na mona ki yango. Sénégal na mona ki yango. Nangola na mona ki yango. Bango 2000 on ndamba zo zo. Bango 2000 zo yango, tozo belango wapi bazweli yango wapi. Ezali poloso na poloso, c'est que nous déplorons de telles situations ezambongo te. Boteka bandeko na bino à cause ya mbongo te. Jida teka ki Jésus à cause ya mbongo ali ki mbongo wana te. 1 Timothée chapitre 6 ezoyi bisabiso na 4 mokana 10 mbongo ezali ko mabe bato bana mbongo bakoye bango na lieu de tourment. Alors bozoteka bato, bozoteka bibembe, bozoteka baliwa, bozoboma bato à cause ya mbongo. Toyaki maboko pamba tozonga maboko pamba. Zala na serment, zala na conscience. Oko tromper bato, oko tromper conscience ya bato te. Serment Hippocrate, oyo bino ba médecin, bo la pa kazane serment ya hypocrite. Yango tolobi lembo ekoti. Balandi lembo, balandi nyomititi. Ekoti bango na piège ya mabe. Nous déplorons de telles situations. En tout cas, prophète, tout ça qui toque, tout ça bien macasse. Mais toi, j'étais mouqué sous tout qui ne m'a pas mené boé. Kola la kola mukamakam. Dans l'espace, il y a 5 jours à Pamba. 13 personnes vont coucher déjà dans la présidence. Est-ce normal? Maman, Ezali Mawa. Na sengi audience rapidement sans condition par chef de l'État. Un prophète, c'est celui qui voit, qui prend la passerelle du transport au peuple de Dieu. Un prophète, c'est Ézéchiel 33, verset 7 comme un sentinelle. Un prophète, c'est celui qui donne l'ordre et l'équilibre dans le pays, dont aussi dans l'église. Quand le mal est là, le prophète a sorti par élément. Lokola Nathan Azwaki, professeur comme ça, David, qui yo obomi iri, voilà les conséquences. Donc, c'est le chef de l'État, rapidement, na 5 audiences, mais audience, il y a même accordé, il y a le colon, na caro, il y a la présidence, c'est parce que j'ai peur de ça. Soit que solo la il y a payote,
pe na pembeni na nzete batie bakiti nde toso na yebisie vérité 4 vérité mpona surveiller azangi baconseiller président na bino yango non to pa ayokaka mais soki ayoki te c'est son problème moi j'ai fait mon travail elongo na nzambe namona te na monde entier bato bakufaka na présidence lokola mpese na kati na baproduit toxique namona te na kati na président parce que président angola nayoka bato bakufaka boye te lorenzo présidence ya brazzaville bakufaka boye te toke meme na Donald Trump toyokaka te toke meme na Macron toyokaka te même président ivoirien toyokaka te pourquoi liwa oyo tokomi kobanga ezolekela bato na partout dans le monde bato bazokufa okola bandimi osilisi bato nyonso na présidence pourquoi liwa yango ekotaka epai ya mabunda te na biro kuna parlement te liwa yango ekotaka na biro ya etambo membre na sénat te ekotaka na pepa premier ministre na cabinet na te ekotaka mpe na kati ya ministre ya finance te to ya budget te kaka na présidence ça dit quoi le mal est là omoni na présidence bainfiltre baza ebele epuis na présidence eza président Tshisekedi akoki kokota lisusu na biro wana te mpe na conseil na cabinet wana te il fallait aluka hôtel mosusu on entanda bavanda abloke yango basala mosala lete kofuta yango pourquoi tala baspiti wana to batie baproduit toxique etango spiti poisson eboyi bango lelo te bazali kokota yango ezokota bango sekatende akofai na brazzaville na tel produit baclimatise lelo oyo ekoti bango nyonso remède eza lisusu te parce que ekoti na makila remède kaka bazokufa nde na poison ezokufa na poison na climatiseur wana batie baproduit toxique mais sekatende akufaki nango ndenge akufaki na brazzaville ndenge na tel baproduit wana parce que balingi baéliminer présidence nyonso tala président afungola miso na ye lokola na Ephésiens 5 verset 14 toi qui dors réveille-toi akamata na Ephésiens 5 verset 16 racheter le temps car les jours sont mauvais bato basili nyonso sikoso basili nyonso ekotouche nani parce que na président azoki mpe mipepe wana climatiseur etambolaka te babrouillard wana etambolaka banda tina kati na ye alors toza peur ke mabe ekota na mutu ya mboka azala na prudence Matthieu 10 verset 16 je vous envoie les brebis au milieu du loup soyez prudents comme les serpents mikolo eyaki batinaki montango poisonné ngawa nakata bamikro alors nga na prudence na ngai okutaka na omela anti-poison finalement à partir ya lende ozoso mikro ya moto te parce que bayaki bapoisonné bamikro na bango Dieu a fait ce qu'il pourrait faire yango na sengi ete na bato nyonso ya poto ya motema malamu bameka kotindela ngai bapata oyo eza bamikro batindela ngai soki yo ye na somi bamikro na ngai na pesi yo soko oboyi kende na yo soki toso ya biso tokosala yango parce que tokomi na kebakeba toyebi nani te alors le mal est là mais en tout cas tomeka moki kosa ntango otangi kombo kabunda boye na zoma réflexion eza na ntina yango ntango babengani baluki baekarte kabunda mpo kabunda lokola telemelaka bango atiaka bango misapi lokola bazobomaka bayebaki akende mopanzi mpo bacheve lisusu basilisa bato nyonso ya idps plat ya molili ezalaki idps te plat ya molili il faut like 12 et 3 il faut mapolele kabundi asali politique autriche te kabundi fasa politique ya torti asali yango te kabundi croyait première défense na chef de l'état parce que la montée de pèse deuxième protection na ye ezali bato de pèse or de pèse ba mingi te ba we ba na o mingi te et comme ndamo kabundi lokwa bisa 7 millions oyo bango basala ya congrès ezalaki na biti moko batake chef de l'état abimisi yango akomi lokola mouton noir kabundi ayebi te azali majorité présidentielle bango nde baa na pouvoir non azali opposant moto abimisaka biloko wana ezalaka opposant non ye ntango abimisi yango akomi mouton noir abenganaka ye mais mpo na bato FCC balakisa ete biso nde tozali bakonzi toza na pouvoir parce que na kati ya démocratie toza na partage de pouvoir toza kodeboulone ye mposa na bango ezalaki badeboulone kabundi te mposa na bango bametre mise en garde parce que pa kabundi akota wana elekaki na vote bato FCC nde bavotaki ye to bazali alliance alors kabundi ayeba ete mboka ezotambola na alliance ezotambola na bacontrat ezotambola na ndenge bayokani ezotambola na kati ya constitution te alors yango omonaki ete
baye kotiser bato FCC baye kotiser grand professeur ya monene awa na kati ya parlement bapesi ye $90,000 $90,000 professeur abi te ngai nakobebisa mosala na ngai te mais aye kotiser petit na confrère Jean-Jacques Mamba apesi $25,000 kotisa motion oyo. Et quand on parle de Jean-Jacques Mamba, aza moto, il y a MNC. Quand on parle de MNC, à moto, il y a la Moukata, la traite, la traite. Namboko, il n'y a pas les opposants. Ils allaient profiter. Ils allaient bango barenyaka, baliaka, bagboloko, intérêt à peuple, ezawa. Moto ya la Mouka, tobina faulu, alongwa na la Mouka. Asa décidé na ye, tokoche maboko, parce que et comme il traite. Dans votre ça monnaie, à beba na INC, batte caméra na boloko. Et s'il FC Samonete a déboulonné Jean-Marc Kabunde, Lokolo, pays sur le président. Ma belle côté bango na IDPS. Il faut l'alliance na bato mususu. Lokola ba MNC au bazar maka, lokola la muka au bazar maka, c'est pas ça l'alliance na bango. Pendant base toujours majorité. Donc il y a quelque chose qui se prépare. Na kati parce que lobby bato yo ba yeba kibino na kati la muka te. On va rejeter bino. Baïbi valeur na binote talaka moto ya lamuka lokwa Jude d'Iscariote aiko teka peuple congolais aiko teka Kabundi à cause ya mbongo. Alors tant qu'il y a du 25,000 abina kotika aiko pesa Daniel Sabu 15,000 petit tia moto lo baba o ezala ki katina conséquence tango ezaki basangi président cour de cassation pour bakanga Jean-Jacques Mamba alongoli immunité na ye bakanga ki na bakiliote na prison lelo. Au moment de politique, il y a l'icolo, Jean-Jacques Mamba Zalibanda, père Ozonga Moussana Parlement. Mais malgré la kilote, il y a la politique, la politique est Autriche. Lelo quoi, Bimi Libanda, Lelo, il y a vote. Ata bitumbe bimaki. Ata bawe bakendeki, na ebisa ki binote, bako déboulonner Jean-Jacques Kabundi. Alors, balongo lié. Tant que balongo zali, le président. Bakati le colonel va beaucoup balatika dans le colobo moko so bete pata osani akopoya après Jean-Jacques Kabundi bazo visager nani so ko moni mona soso atoni nzungu ba mama za na kati na suki pour l'interrogation au fait le sako mbwa suis mbwa au fait le sako basaka likopa na ndokite akopolo na yo en tout cas pour fait pona mida na ngai Kongo kopela moto. Et ça, mais ça, il ne peut pas faire le défi contre la nation. So babi détournement, bayibi, mouyibi, ayibi mbongo l'État. Kamera est très orgueilleux. Kamera, ce n'est pas congolais, c'est burundais. Parce que les qui n'a pas petit frère, Azali, député, na Burundi et pas Kourouzi. Les qui a Kamera même père, Azana France. Azana carte ya burundais. Mais ceux qui bango bazana même père mais maman burundaise, papa burundaise. À cause de la congolaise. Vous voyez maman est congolaise. Non, congolaise, maman à cause de la congolaise. Pourquoi à cause de la carte maman ben infiltré ba compte en 1981 oyo mobutu apesa bango nationalité 71 mobutu apesa bango nationalité et puis en 1980 mobutu arevi bango batikala toyebi te ozoka Kamere azoloba procureur juge alobi no abengisi Amida abengisi Shoraya abengi batu ebelo batangi kongo bango wana bako se présenter toyoka bango subitement Kamere azoloba ma femme est enceinte pour moi c'est pour ça que j'ai moi c'est pour ça que j'ai mis moi je suis dans la matrice alors les bungana ma belle musana ngoni abota mais ça voilà bana bakola azoloba clairement si vous invitez ma femme avec ma fille à moi ya JB moi na moi na JB piano moi na je vais mettre les faits les parents sont bons les écritures restent même à lobby boyé abomi jeté to lobby abomi jeté mais les effets sont là pourquoi mettre les faits au Congo pour se mettre les faits kala na Congo juge Rozaliwa kanakité kanakité père de la famille je vais mettre les faits parce que ma bengi Amida ne yesu les lois à comparaître tout comme la vérité mais n'a pas procureur Lobaki juge Lobaki n'a moni ba chèque à la banque la transaction on passe ba chose et que n'est pas Amida Amida donc $1,800,000 on va chorer
oh il y a ciment pendant 100 jours il y a zowanga où est les épreuves c'est quoi épreuve ba pesi oyo ezawa alors juge il était empoisonné par les micros. Ah, on te montre qui micro na ye, c'est là qui le lenge nesi. Et puis cache na ye. Cache lui après si ordre bi alonga cache na yoka. Pour nini poison et côté là et côté là. Et puis mikando va penser qui juge. Ata le gars ba preuve ezaki déjà peut empoisonner batala yango parce que akaida sala yango na France, na Europe. Atindi mikando na boîte postale, ya bato soki ozwango fungola, okufi. Ba changer système ya akaida bazongo sango. Parce que juge est catégorique. Le juge est qui monte pourquoi ba Congolais bolingi bato maïle te bosili si bato. Bolongo na présidence et comme na juge. On a deux biso lelo juge sur 100 jours ya matete. Aotiko kufa. Akufi sur na poison. Avocat général basiki sina moi sina bana. Fait obino balakaki biso yango yo. En tout cas. Peuple congolais on tina kata prison to continuer kaka. Mais oui, bazana bato ne ba sa misali banda. Yango to lobi boy Congolais telema. Afungola miso. Toko kufa kolo en PCT na mboka na biso bakolo ko silisa biso en PCT to telema to fungola miso parce que le mal est là et puis to sengi dans le tribunal monsieur koya juge a kufi question na réponse on peut bureau monsieur okota mais bozwa isu ba micro ya bango te boya na ba micro na bino oyei na yango ba tie direct ke ya bango et puis mi balé bot sambisa na ba gant. Parce que ce qui est empoisonné et que ce et que parce que le système est un congolais mais il y a un posangouba lolo il est Chantal Yonde Kundo lolo. En tout cas merci na Hugo depuis États-Unis d'Amérique Hugo Kenda merci na yo vraiment merci les sous na Rotem Lai na quoi des bonheurs morceaux nous se retrouver dans Mikata qui toque. En tout cas, merci vraiment d'aller. Et la reste au Congo. Merci vraiment. Le haut sommet, le haut sommet, le papa des papas. Papa Capé, c'est le grand sapeur dans l'Illinois. Tant longtemps, il est allé dans les États-Unis d'Amérique, mon côté. En tout cas, prophète, dans ligne mouké, tout le vraiment mouké, dans la Bible, caméra na prison. Mais à ça toujours la puissance, tu peux pouvoir, on a des choses si j'ai couffé na poison, oui. Selon yo, a couffé na poison. Mais caméra, aussi bon kangi. C'est que ben fait nous c'est déjà rolemba. Bon on est ni bon cause ya sous muta batu ka rapport. Bon les gens ba c'est des gars amitié pour bon kanga 20 ans pour 30 ans. Ba terroriste ba na ba façon belé. Ba kaida to kangi bango réseau so sali banda. Ba grand criminel ba sara makambo ta na prison ba bimba 5 ans bazoni kuna. Bon ba miko ba juge ba faire comment on a noté pas. Mais je ne sais pas, ba anti ba ne sur nango. Tango mabe koti mutu mususu. Oyebi kofi aloba. Mokolo atako mokolo. Abanga kaliwa. Ayebi liwa ezana abanga liwa. Fera yemba tala sinazonga moto. Tozonga batu. Tozonga batu motokola nga. Na koyana na micro na nga na diplôme ti yango na kufa nango. Biloko na bino non ya ngai mo personnel na kolata baga gango ya banda bate ya o mo batala ta ba poubelle ba gandi ya ba poubelle pene na tete o ya minene o ya blague te parce que liwa ekoti mais ba kitu bazo vanda wana na confiance nango te soki na koyi bo chenanga kiti il faut être prudent il faut être prudent parce que système de terrorisme o to yoka ki yango o saki na ba Somalie o saki na ba Mali et côté Libiso awa et c'est très dangereux. Très dangereux parce que Biso est en prison, à Rome ma cité, mais tout le monde est en prison organisé, bah tu n'es pas à Libanda, bah prison bah téléphone les alaka, bah sur la bateau à Libanda, téléphone bah donc côté bateau à Libanda, bah prison bah téléphone les a partout, bah sur la bateau à Libanda, bah ce qu'il faut et le Congo doit être sécurisé. Oui, Constitution de la République de l'article 16 de la Constitution, l'homme il est sacré. Si quand on a la Bible, l'homme il est sacré. Il doit être protégé par Dieu, par personne aussi. Dans la Constitution, article 16, l'homme il est sacré, il doit être protégé par l'État congolais. Ce qui est sacré, parce que mais tous les gens ont poison contre les bisotés. Alors on ignore les scientifiques, les chercheurs, pour un moment. Ma belle côté partout. Est-ce qu'elle est un bureau président? Est-ce que parce que c'est fini.
Attends, moi, mais jamais. La mort est dans les pots. En tout cas, prophète, il dit que c'est vrai que même que la présidence, comme Kobanga, comme Obama, même quand on a bureau. Parce que Namboka, on sait que les juges, comme la Kobanga, on sait que ça, parce que c'est pas genre comme il était au Mokanino. De ça qui me dit ah, tu vas faire la coronaté. Ah, comme il est dans poison, les autres la rage, ah, RDC n'a évité si j'ai vraiment il a passé vraiment. Ça reste encore à vérifier tout ce qui est normal, malin, mais prophète. Nalingi mketo kine simo mpanzi mo mkepo makamba ngozo bota kakezo bima kakezo yakaka. Comment Ibrahim Kabila lobby pe Rosala ngefa Kabila. Est vrai tout ça qui lobby Etienne lelo Ibrahim lobby ko mangefa te. Bato na bazo mbulie biso. Tolo ngona distraction. Etienne Kabila moso abimaki na fouille ici. À quelle époque? Oh Ibrahim Abimi, mosu na poto bani. Kabila ngaki na bana kombi. Kabila mais même la libération ça brouillé bino papa. Kabila mais même quelle libération? Kabila là poison c'est Kabila le père. Nana ki na ba Rwandais. Nana ki na ba Burundais. Nana ki na ba Érythréen. Nana ki na ba Sénégalais. Na ba Somalien. C'était Kabila. Pourquoi alinga ko benga na Mobutu ya solo? Azwaki ba budjate, bandande te, baluba te, ba soyi te benga na bango zo bango étranger pour nani? Hein? Oye Bible biso na Deutéronome de verset 17 verset 15. Tango boko bima na Égypte. Boko mi na Kana. Botia mo paya mo botia mo kondi mo paya te. Po mo paya ko babino te akobo mabino pe akodo richesse na bino akotina na mboka nayi. C'est que nous avons vu ici. Deutéronome kati makambo. Nana yaki na bango. Hein? Lelo bebili makambo poison yo utina na barande. Biso ba Congolais to na biloko misato. Ambiance masanga na basi. Trois biloko ba Congolais toyebi notion ya poison te toyeba yango tambala moko te mais ba Rwandais ne ba yeli biso yango na nzela Kabila le père hein poison liboso Kabila le père yeli biso Bisi Makara ministre affaires étrangères to tuni ye aw tango wana o azali ministre de décentralisation azaki directeur cabinet na ye oyo Rubero to tuni ye oyo nani non ala Congolais tango yindi akimi na mbongo ya ba diplomate nyonso akiko déclarer kuna hier Rwanda. Kabila le père James Kabari aye ao chef d'état-major et ça mala monde mboka ya polo suna pelengendi. Hein? O mboka mobole to mona o mboka ba vanti. Ça sont les avantis. Yoko tia chef d'état-major général un étranger. Mais ko zo plan son mboka. Atiko sina mboka na ye. Hein? Akoteka yango bateka ba plan mboka. Hein? Plan Congo eteka mina partout. Yango moni Zami Mamboga Mouké et Botali 3 localités de drapeau na bango ezo pepa. Toi na makasa ko botola yango te. Hein? Ozo kipena ko na total. Ko esini mbate. Nani président Burundi abinga na kei. Boke ba Congolais ba fungola miso ba infité ba koti. Ba ko botola bino mboka ba oza capable ya ko benga na bango. Kuruze ça. Ozo bona à cause de yango. Ja to tuna James Kabari Congolais. To su tukani ba keya wa akomi ministre de défense ya Rwanda. Tala ba trahison. O ba lesu ba poison. Ezali bango. Est-ce que Kabila le parle ye mwana wana akoya. Na ko déclarer mwana Kabila etali biso te na ba distraction. Ba sa biso aden, ba sa la ba den, ba sa te etali biso te. Kabila le père ana bande konena na manon. Oyo ba botama ana bato na bango. Ba kene ko ranger na kambo ya famille na bango etali biso te. Ya déclarer Kabila ba sa aden pas sa. Po ba yeba na bana Kabila solo ba richesse nyonso zo keka pa Kabila ba ba nzoelo hotel yo kana ebisa pa Kabila ne Kabila la chef de l'état bango ba to yebi to bi bese ba utati esika ba utati to yebite esika ba komi ko na mboka to yebite ba ranger première famille bango mo ça qui est louche mukuna lobika pamba na yi mota ba Kabila le père famille Kabila biologique et biso famille Kabila biologique to funa mukuna pona ka no samba na mais oya lobi ayebi bango te Kabila père na yi bango ba yebi yete mbwa swimbwa. Dala maman, pesanga lo sako. Lo sako prophète. O wanga ni nyei, noko wanga na masuba te. Po adene ko kangayo. O sako parce que ibango moko na bango o to yebi yete. O ba yebi yete, ce sont avantés. Attention, moko ya bango. Est-ce que ça royaume? Parlons la bango na prophète. Est-ce que moko ba Ibrahim, ta bozo saka na bato ba Ibrahim. Est-ce que moko ya bino? Hein? Est-ce que papa la bino moko ya royaume? Hein? Au royaume Maroc, au royaume Belgique, au royaume Espagne. Hein? Oh, la République démocratique du Congo. Hein? Vous qu'on foutre un mot à genoux avec ma haute trahison,
les lois sont qui a conçu à Bissau, article 65, et où Kabila le père. Hein? Il a trahi la République. Koloba James Kabara, c'est Congolais, or Kazali Rwandais, chef d'état-major général. Comme Rugweza, un Rwandais, il tient la tête et Nzame, merci parce que Rwanda a Koufi. Il y a Ofida, hein? Douane le plus cher du monde, c'est Douane Kinshasa. Il y a le plus de monde au Congo. Elle est là, yo, elle est là, elle est pas ça la nuit. 600. Ex-président touché à 688 000 $. Hein? Hollanda Yango. Hein? Si vous avez dit que Sabino, papa n'a pas de 40 ans de Mogo Yanini, il y a liberté. Olingo Zouanini. Hein? Hôtel intelligent. Sosacom. Ça de Martyr. Il y a Bino, Bino Tonga Kiango. Ou bien Mobutu Tonga Kiango. Hein? Où est la personne qui a maté? Hein? Si vous avez dit que Salanini, pas Pessonini. Pas ça de Martyr. Pas Pesson Ibrahim. Est-ce que Sabino? Pas ça de Martyr. A dit, bon, c'est blagué dans bateau mingi, monsieur. Ça, c'est blagué avec les gens. Quand dans la famille, yo, Kabila, le père, Motamanono, bon, yo, Kana, toye bibinote. Est-ce que Boya, toye bibinote? Est-ce que Boya, toye bibinote? Bon, Bolimba, toye bibinote. Bon, quand ça arrange un problème familial, bon, déranger ma Congolais, bon, il y a des bisous à Sida, bon, il y a des bisous à Cocoriche, bon, il y a des bisous à Sophie, bon, il y a des bisous à Poisson. On a assez de ça. On n'a pas besoin de ça, monsieur. Aden, bon, on fait la Kabila, le père, bonsoir. Mais, dans la vie, il faut qu'on fasse des ça. Eh maman, mon gars c'est Nzambe, moi na batane, moi na mobile, abota moi na moi aussi aussi mi mutu hein, boti ka sunu ba ventire ya bino ya pamba, on n'a pas besoin de ça. Kabila o Etienne Tshisekedi abimi, Kabila bimi, o mosusu yoyo Ibrahim, o mosusu na poto, bozo za ba bolé ya. Congolais ba mo portu na bino. Hein? Bo sali mboko nini? Bo tiango a genou. Mobutu ayebisa ibana na nyoso bana mbutu ebi ba gbema, ba nyoso to ibana mobutu nyoso abota bango na mindena mo. Koko na ba koko se. Pour embrouiller le peuple congolais dans souffrance, vous voyez, c'est pas poison. Hein? Mais il y a un président, ex-président, on a mis la quête. Hein? Il y a une famille présidentielle, la quête, il n'y a pas à moto, dans la moto, laissez nous embrouiller, monsieur. On s'en fout de ça. Kende, na batata moi si na bino bono yokana. Hein? Oh, bah quand on a mis sur le pouvoir, le père bino de Tshisekedi président. Alors, c'est ça, il y a aussi ça, la pone, parce que la test ADN, bino congolais, vous avez habité. Hein? Pourquoi nous appuyer là, attends, c'est test ADN, et porter le peuple congolais, nini. Ah! Très fâché, Balandi. Vous comprenez que dans l'animation, ma carte, c'est vraiment. Animation, c'est la vérité. Ça, ce n'est pas l'animation, monsieur. Hein? Madame, c'est l'animation, ce sont des vérités. La vérité, c'est que ma carte, c'est un prophète, il l'aimait parce que nous avons des gars, ils ont des prophètes, ils ont des maquillés. ADN, on laisse ça, on n'est pas qu'à ça. Hein? Ah, bon, ni boyko. Prophète, il est pas mouqué. Na ya den, so Aden ba twalengi, ba bangi. Na ya den, so ba den na bino ba den, na mi tali bisote. Et ta peuple congolais. Aden na ta ba na bumbu. Aden na ta ba na na kuna ya karuka. Aden na moni ba na kisisa ya malega. Na ba Aden na poloso. Qu'est-ce que vous papa mbana monsieur? En fait, vraiment kanda aux gens en kanda. Parce que bazon embrouiller peuple congolais. Les gens mais un prophète celui qui défend sa belle patrie. Nazo défendre mboka na ngai. Oui, vous avez raison. Hein? Nazo mona ba mort subite zo kufa. Oui. Hein? Pour y absolument biloko papa mbana te. Moi je yango na lo ba mino bozo saka na bato. On n'a pas besoin ba den na bino Kabila le père famille na manono bokende ko yokan. Hein? Oyo komi oyo na yebi oyo to yebi yete est-ce que vous avez perdre otage et ça la kate hein botika ko saka na bateau les pesos souffrir coup fait quand na kata mboka ngata ka prophète de l'internet je dois défendre bateau peuple pedi boté ya bana nzambe et puis mboka na ngai. En tout cas prophète est très fâché de quoi congolais ça fait ça passe pour là la muka mutakufu ça bon bakanda yango jiba siliki nango obi ke jiba siliki makasi ndenge batangi koma shohara kuna mais jiba ko silikate tango moi j'ai 10 millions de dollars au caméra pesa ke mbongo mutasi minani jibe bien avant na robi mzabe musique té mais simba ki bana bapesa ke mbongo ya ko silikane ni batangi shohara parce que association de malfaiteurs na baki na jibe mutu na caméléo bana bakomi kuna jibe somba boîte hein na kai panga na ngo soba sai susu to kimi mbandaka siko shora ya chape ndengeni po loko bengi shora ya na obi awe za soba bengi yo osali bata na prison OK awe za la kaboye hein ndanga zo kenda to ebite sa kozonga ta kozonga te hein jiba yo kaki yango te a osilikela koni
Mais bazotanga kuma mwana na et après tout ça mwana JB. Mais ali quitté azwaki plusieurs fois batangi kombo asora babenga kango association de malfaiteurs. Ozomona akeba métis na ye et kokenda kosila na kati ya prison pour kuna vungule ezali na mipepe mabeza kuna. Prophète de Bela Mbongo Jiba na prophète zo ignorer pendant parce que Jiba zanga mbongo boka shoraya. Est-ce que Jiba là? Jiba ça bête à conseil à 10 millions de dollars. Yo ça un million. So comme il y a 1 million comme millionnaire. Hein? So comme il y a 1 million de dollars comme millionnaire. Hein? Jiba na mbongo ya 10 millions. Jiba moi siko 10 millions lié. À moi 10 20 millions. Jiba comme siko so beni climatisé ça veut dire et comme il partit la terre. Jiba la terre musique des autres. Alors mi sabu mon colonel. Mais ba moi na ye à côté de l'association de malfaiteurs parce que bah plusieurs fois. Et ce qui est mal, n'attendons deux années la force reste à la loi. En tout cas, ça va kitoko, vraiment ça va bien makasi. Ah, j'ai besoin de choses qui n'ont pas mon patate. Vraiment toi qui ne suis pas mais attends mon patate, c'est moi qui j'ai bien la carte de présence. Et bel dollar et ton dit, et la gani j'ai à ça qui peut ba café. Bemba Bemba azoki mbongo na café. Bemba salon. Moi qui azoki mbongo na café. J'ai ba côté na présidence. Na moni ngai moko tala ebele ba dollar boye. On de kolanga mbia emba na yaki na mawa na zongi na sengo jiba koti na pesa na mawa zongi na zambi o chokoli la mokozi na tudi jibelanga ni na so dollar ne bele na ngobu o yi présente comme esika moko ya maseki yaka buka kende hein oyebi celui qui sème le vent récolte la tempête en est commis il doit subir parce que moi na ye va protéger été va teke les moines. Un homme prudent voit les mains de loi, il se cache. En tout cas, prophète Azoro Kitoko, quoi. Ah, je connais les gens qui vont bander à JB, la caméra, qui sont bandés à fantasme à JB. Ah, bandés à JB, hein? Ah, ça va le sac. Au sac, prophète. Mon collègue pèse en bandambote, oui, bah. Au sac, prophète. Bangel, mangel, taf. Attends, il y a eu ça, le sac, prophète. Attends, il y a eu ça, là, côté. Prophète Azoro Kitoko, vraiment, prophète, mais il ne peut pas mon web, il ne peut pas. Nabi boy. Denis a mis secret. Denis a la vérité. Motonan Zambi face la bossem. Ba passer à l'okuta. Ba passer à Miyibi à Milimangoto Bobo. Bible zo ibisabiso aussi les faux pasteurs, les faux prophètes. Nako kamata. Hein? Balobi na 4 na Jérémie 23 verset 1 à 4. Les faux pasteurs, les faux prophètes. Donc kamati na Matthieu 7 verset 15 à 6 à 16. Hein? Les loups féroces et la vitesse sont entrés dans l'église. Vous les rencontrez par leurs fruits. Bible dit dans Malachie chapitre 3 verset 18. Vous verrez la différence. Ce qui sert Dieu, ce qui ne sert pas. Bible dit pourquoi babango na misala na bango na Jérémie 14 13 à 14. Hein? Et Bible dit le père de mensonges c'est le diable. Hein? Jean 8 44. OK? Tango ebisi biso botoka kimia. To ebisa kibino. Il faut que Denis ça va pas bon dim. Na Denis ça qui a. Oh bazo kanga lelo c'est Kabila façon ki bango na maman olive. Baza reconnaissant. Baninga bazo lo baté. Oh ba lié bazo le baté. Mais bato ba kenaka pa Kabila na kombo ya ba pasteur. Kabila bato ay ko to sa ba pasteur. Kabila bato na maman olive ba ko to sa ba sai na nzambe. Soko ke ko maman ko pa mbaté. Bazo ki ba millions de millions. Ba kenaka la kosu na kombo ya ba pasteur. Hein? Tant que 7 millions pour pas bonsa mon sang en église catholique. Oh bah nous fin église catholique, bête église catholique. C'était ça l'église de fait. Bango tout bazouaki. Hein? Derrière ça la vérité. Baza 12. 13 ans porte ça Kidjamine. Hein? Mais Kidjamine à côté qui penzate. Il faut dire la vérité. Azala qui pena na bango et longo te. Mais pourtant ça les zalaki. So qui au lait soupe ya moi. Loba to so le moi na misuna na matokolo na yango. Ozoka. Ali ki nango. Hein? Ce sont les farceurs. Hein? Là bozo wanga na bango. Derrière ça bien solo. Hein? Ba wangani te toliaki. Ba liaki ba mbongo ebele. Bazo kote na présidence na nzela ya directeur cabinet ya président de la République. Mais ba bengi na nemi, mais bazali ko kota na nzela ya chef ya maison civile ya président yaki pasteur Théodore Mogalo. Hein? Il est là kufite. Azo se kabango. Mais mokolo Mogalo ko bima. Mokolo Mogalo siko ko bima polele. Abimi polele sikoyo aloyi ba vérité. Et ça sonité.
ezali soni makasi Daniel ça dit la vérité tant azali koloba bo ti atembi so Daniel akufaki mais bobi a professeur ba lokuta ba ki vérité ngai na mona plusieurs fois donc il y a un complot mosusu awa na côté ya Kitambo na ndako ya moyage gouverneur azali na katanga kuna este wana to sanga ki biso ta pas le président tous les conseillers présidents directeur cabinet nyonso na kimbuta to sanga na ki wana to ko lobani plan ni ezala ki wana simanango chokoli to teka moko yo soki Congo ekufi ba pasteur baza na responsabilité monene tous les corps bango ba kina kati bayaka bakosaka bandimi bayibaka bango basisaka bango koto bazolia bonuto ba vérité basaka na biso te oki so bosaka na ko bisani makambo na bino tout bosala ngalo côté en fait panza bango kapo bosala ngalo côté otika lokuta eza mabe ozote ya bato na lokuta ozodi ya mbongo ya bato na lokuta bozo wanga na lelo bosuki wa mbwa lembwa aswimbwa losako prophète mbwa aswimbwa en tout cas pesanga losako mosusu basalanga likopa na ndoki te ya kolia yo en tout cas ta ndenge lelo kabila pesanga losako mosusu losako prophète ata mino yanko egata kosukola yango te akokata loboko sakana te losako prophète nzambe nde mokonzi pesa mosusu losako prophète mokili mbanga ntaba pesa losako mosusu losako prophète atelemi lokola moto bosusu ntaba mpe mboko be vraiment on est là na cadre de mission ata 50 losako kozwa en tout cas awa eza vraiment zo ina vraiment kata plateau na biso bien mombo ça toboyi bato alokuta il faut dire la vérité soki le mboka to na kao les congolais na ba pasteur bozolo ba vérité te ils ne disent pas la vérité prophète yebi ke kabila pe ba bishina rambo pe soko leya ye liaka melo banga ba mukoloka ko meko kene ma mupanzi boye shina rambo azana yango moni mukuna era lia lenga shina rambo era sanga ka hote po ke mupanzi boye beko siko faute ya traite zani peine ya traite dans la prison ko battre ye pe aussi na moi si solingi mobali te ko lia mbongo na ite soko le mbongo no le suka ko céder parce que conscience ne ko sala mbongo ya bato na lebele na kosala ni na meka mbala moko ezani habitude te akomi mbala moko na meka ta mbala moko ekomi mwete na meka mbala moko ekomi nyomititi na meka lembo sakana lembo ozomona zako tunaki te mawa trop en tout cas remerciement ndenge ka ezalaka na double Lincoln double Lincoln à partir des États-Unis vraiment na mon message au côté linga a autour de l'émission qui toko makasi bébé Ivan ya maman Laetitia na mon komelinga yawa ba SMS zo kota kaka vraiment merci na yo pourquoi pas merci na les maîtres les grands maîtres c'est-à-dire Lukusa François Lukusa merci vraiment merci c'est une émission qui toko zo landa vraiment Lukusa va na mbokani Lukusa za kana biso awa mais ben fité Lukusa mais la burundais donc gane toi bibi no même mettre patience dans mon local somalien OK comme ça mo akotiaka kena na voiture te na ibité papa ndoko zo confiance à mututé moi tout congolais que rien ngape na shenga comme tatuka bishi sikoyo ayo c'est comme baluba kala ngona na bino yango na dawa te sika makambo aswimbo na jongi ngefa longwe kuna mwana atira monyere te na longwa na bino biso na koboma chaque jour te tukuyata bango lokula kayas or que kabila na tibiso lokula kayas te do comprendre te nanya lo bagi nanya na ko zabo quantité tukunyata bango tala lelo ango banya tibiso lelo yo en tout cas comme suki mission na biso nyimo boye biro kitoko mama ewumela mingi te si tu peux abatami nombo bilili ezala likambo tango mama tokomokoma na suki mission na biso mere remerciement lisusu mingi na mama katika pesa mama social mama ozosala ke bozo biso vraiment en live mama social mama ya bana mama katika pesa traiteur vraiment chief kapesa en tout cas mes respect on attend chief kapesa service traiteur service traiteur mo kwake ya mo bange na kati ya Illinois aux États-Unis vraiment partout parce que aux États-Unis avec les États-Unis ça été belé mais ont empêché maman katika pesa komate et ça service mo o etambola que ça quoi mutu ke ya les tamo roté que aux a problème mariage anniversaire
oh collation nini eloko tous enseigner nango vraiment service stratégique katika pesa disposer pour nous saler on a ba propriété na ba respect na ba hygiène ya spécial, c'est-à-dire na ba sanya propre hein na ba grillage ya propre na ba chauffardise ya propre ba sanya mo zo bengo de pesa bon appétit avant ba chana biloko hein ba lubu mo boke mo ya Facebook, c'est-à-dire il y a canon hein ozimangula kotumba mère remerciement mingi le grand docteur Michel hein docteur Michel Monganga à partir des États-Unis d'Amérique, vraiment mes respects. Pourquoi pas aussi mes remerciements na oyangai hein molonga ni ngai papa Claude Nassibou, mes remerciements à Claude Nassibou, mes remerciements à Der Nassibou, Manassé Nassibou vraiment. Et pourquoi pas grâce à Nassibou vraiment na babonné na biso na pesi bino vraiment merci na ba oyo ndima ko landa biso na Seka TV merci vraiment na ba yo sepela ko sala biso babonné merci mingi vraiment pourquoi pas merci pe mingi na ba oyo pe na ba komi ya biso te on a essayé toujours abonnez-vous massivement vous ne serez pas dessus abonnez-vous massivement parce que beaucoup ba émission qui toko na taille ya kitoko esengeli vraiment bolanda vraiment beaucoup ça dessus pourquoi pas na mon réalisateur ou azosala ke bolanda son abili fils au Kungu merci pe na ye na molonga ni na ye merci to comme na suka émission na biso na zonga moi muke prophète na ngai moi le loba suka pe le mpandi na yo ndenge kakeza kama bambo te prophète le loba suka congolais afungola miso l'air est grave parce que ceux de vandika kaboye mboko ezokeni kuruziza lobi yango congolais bofungola miso benami bakota bino bokoza na capacité ya kobengana bango te hein mboko ya monene tant mobutu azalaki bamboko ya Burundi Rwanda Uganda basakanaki na biso te grand le parakei alors totikali bakomo sakana na biso alors totelema tobunda po tosunga mboka oyo numéro na ngai ngozonga na WhatsApp 00243 89 610 49 41 numéro mosusu 043 81 807 26 78 pe privé na ngai ezali 00243 99 42 937 mpona mbote azo nsu na confinement parce que à partir de lundi mpona bamicro topesi kaka Jésus Christ l'homme de Galilée parce que mawa na pasi ezosala biso mpona bakongomani na suki wana. Oui, merci. Donc, comme nous avons émission Nabiso, vraiment merci beaucoup. Nabino, vous avez dit que vous avez belé, les bonnes choses ne durent pas. Vraiment, abonnez-vous, abonnez-vous massivement. On a quatre confinement, bien sûr, mais Nabiso, toujours là, ma service toujours présent pour Nabino. Vraiment, boyebi Nabino, mais mingi, ce que vous moi, tout n'est pas maman Cathy, vraiment, vous avez décidé. N'a pas bilou, ya propre, ya bien cané, Nabino. Donc, comme nous avons émission Nabiso, na bisika oyo salaki bino mwa malamu te vraiment bolimbisi nemo boyebeza makambo yaka mingi na bosani te Gisèle Musianda vraiment merci na ba conseil na yo na ba critique na yo yango esalaka vraiment ke Irene azala oyo aza lelo merci na pesipe susu mes remerciements na papa dit bisiko ozali vraiment mes remerciements na yo quant à moi je vous dis ciao là otukutani na émission prochaine bye.